Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Asalaki mabenenga sataka ki no corps ezana se. Mais et ça qui kanda parce que moi pour nangai il aimé maman blanche. Asili kaki na pesa ki prophétie. Mon nima ki tendenge ni tabatu mbale bakwe. Ça veut dire qu'on luka ya ko pousse. Ya ba luka rateta mo de ba sala lobi que non, ngana insecurity. Et je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tounassi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Tounassi. Makanga Denis c'est le que ça là qui est. Et ça qui est Kanda. Il a donné la prophétie. Dans une prophétie Pamba va être cher, va koufi. Or que si ils étaient mis à prier, ceux qui va gêner prier, mais va sauver papa Barouti, na maman blanche. Mais ils n'ont pas cru à sa prophétie. Alors quand il Kanda, na lobaki, tam so pas benga, tam so pas boyo ala benga passer Marcelo, c'est que non na omona boyo ba yoka kité. Aboy ko yambaye, mais moi c'est accueilli. Siko so yamba ki, anga c'est que na moni bo. Pourquoi qu'on n'est pas négligence? Vous savez, le comme dans l'État, m'a dit pardon à 5 mais et c'est qu'à qui au samba si que. Et ben samba, tiens, so ba sambi, et c'est dans l'État qui nous enquête. Si vous faites ma cambasona ne au samba. Code détermina banana. Code détermina ba pourquoi vous faites ça? Cet homme-là est blessé. Après déjà moi c'est trop dans sambi c'est que non, moi c'est que est-ce que moi d'abord on a preuve que non à que non ça chirurgie moi na moté. Famille on a koufeli maman na bango ba yoka ke non bambanda akufi po ba mobala ba dozele bambanda mama Congo bando ya internet ko saka papa Congo azalaka ti. Vous êtes là s'attaquer au couple des autres. Yo bimisa na papa Congo biso pe to mona nenga pela misa R9 l'imbattable. Yo bimisa na papa Congo. Yo bimisa papa Niki déjà bima. Moi ça bimisa papa Niki. Yo bimisa papa Congo nanu. Mama Congo a bolo ba makata. Papa Nene. Oh bimisa Nene ya bimisa papa Nene yanga na bimisa papa Mani. Fali abengi nani grâce te mona na suite na na rotana et soit déjà moi si na yanda. Pour ni bo créer ba trouble na mabala ba. Et loko yebi keza ya solite. Est-ce qu'il fallait qu'on s'en grâce pardon? Et là on grâce te masaïla. Alors dépend on a grâce na nini. Qui ça est victime grâce mta simbi yango? Il fallait s'engager pardon. Et là on y prenait ça la caillou yo moko yebi vini no mena na Dubaï nene ya. Apprenez à respecter les maris des autres. Mobali ya batu ozo ba benga ki mwasi na suite ngana ono ba pona foyer na ye ozo ba benga ki mwasi moko boye na suite o déjà mwasi on créé ba problème to na poto aloba bilobela ke ya bimana mobali na ye siko eko sala mwasi na ndako ndeni pourquoi bozo ngabo bomisa batu bobi combien de mabala bobomi obi combien de basi bazo kufa combien de mibali basi ya basi ba chele ba poison likola ba buzo bana bino fanya bengi sa ye na suite abengi na suite présidentielle on s'en a rota nene on a photo nene on a vidéo pona ni bozo sala ba montage ya makasi ni ngwana pona nini o ba ki mobile la grâce o personne ba biza lokuta na Paris popol apo bozo popol ba mobile net mobile net mobile net nan popol ya siko libala ngo sila kabo vidéo za eka na Paris. Dans tout ça, botika ko créer les bateaux à problème. Na moi peut tata mon frère zo le lo ba benga nga bébé. Oh ba comment benga nga bébé. Bébé fait ceci ngai. Tata mon frère. Abi ba comment benga bébé, yango sala ke bien. Ba comment benga bébé. Mélodie. Kanga photo bokanga tata mon frère mikolo bi comme maman. Comment obaki ali akoko. Omoni ki maman de comment ya. Avant de vieillir, il faut vivre. Okomi maman. Oh, mon soeur va benga bébé. Maman a bien benga bébé, banda maman a titi a koufa benga koka bébé. Yo tata mukolozo. Oh ma femme muta lingi ki bon jeunesse koleka. Alinga ba benga vie. Ayi muta okunda e mama se. Eza problème te. A okunda e. Tamsu ya okunda te, tamsu yini muta okunda e. Na limite ke ya okunda yini muta okunda e. Alors, éducation nini azo pesa na ba homme marié ba divorcé.
concert à Suisse n'est pas un peu monique mobile les restes ba concert wana ezaka na qui chasse ya ba concert ba polémique surtout pas na logique concert à Suisse na mobile ya to ni mette que na ko ba tubele ningi wana likambo ozo ya pe somo po arrimer romo lo ba mingi ndeti biso dia ba ko traiter biso ndeti nga ba bina ko la so poto pe héritier nesi bango na ko poto héritier te poto banana héritier no lelo pété siko likambo ya liste ya ko mema ba yo kendaka ngola na héritier ozonga kala wana bazaka wana na yebisa yo est-ce que tango yo kendai poto mission mtamema kala na kamwe Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, bonjour, bonsoir, Nepsi à Congo, Iziba TV, Balandia Kevin Pandale Ketchu. Merci d'avoir abonné tout mon émission Nabiso, la vérité à Nakati à Congo, Iziba TV. Merci d'avoir partenaire Nabiso, au Talarabiso, au soutenir Rabiso, au Charabiso, mais fort de Baloba Kapeza. Et c'est bien à FBT Missalande, où il y a papa pour le Fikipo. Na maman Nathalie Fikipo na péché au mbote bisika bozali sans oublier Gisèle et Tati maman versa c'est monté ma prince Jiclo Winner ba ko ni koto koti na Canada pe to salaka pe to zoni les sous Gastino Mangala bar 30 juin na Canada na Montréal wana ezelo mo rezala kitoko wana na Canada pe za bozala wana ko se pe saka batunyo so sans oublier ba tout bolinga Kevin et pendant les questions na prince na bino sans oublier le sénateur Simon Ikamba Tolobara ngo le pas comme sénateur mais le Canada Simon Ikamba c'est quoi ça nini ngo ozo sentir yote plus na bato tout bolinga Kevin pendant les questions de ce plan na bino le nazana ye manique de John auto ko analyser plus marambé aux les kanakati sur réseaux sociaux voilà au mutunanga penzo mais na ngato musika to coopérer na to solana avec manique de John marambé belé ya koloba bonne santé déjà santé ça va je dis bonsoir bonjour à tout le monde na abonné sur Congo Iziba TV na abonné à manique de John Tokos officiel en tout cas merci vraiment la confiance au Bopé Sarabiso na ningi bolana rabiso merci na ba commentaire na bino ya bien na ya mabe pour te permettre Rabiso to évoluer plus je salue R9 l'imbattable monsieur mon mari mon homme à moi babi ya yo ataza kizengi aza ya yo on est né à Luka Mbadi ya yo moko isalo bien hein donc voilà ya goreti louvezo mami Simon Ikamba les jeunes millionnaires petit béton les sénateurs donc voilà ils à la caboué au comme la politique comme on voit que c'est c'est que les politiciens hein et bon hein mikolo hein bah si si zézé belé au kunani en tout cas je salue Simon Ikamba et puis tout le monde qui la poule galato torina Boga Tembe akinda kina salle ko visiter ça de la scène ça la ikuna vraiment ko visiter en tout cas félicitations à Wata parce que aboyi na Kolanda aboyi na koza concurrent ya mutu il fait ce projet na modèle na ye aboyi na kokota makamba ba arena en tout cas vraiment félicitations à l'artiste Ferregola Suisse ces amboka moko ba concert ezara passe pour ba na Suisse baza pena balinga pena na mona musique pena ba bazara plus basé non concert pas na Suisse ezara passe pour ba kota bon un piaka ou plein l'essentiel à petit concert ba baye pour tout le monde était que non ba baye 2 personnes 3 personnes tant déjà mon tasali déjà au-delà de 1000 personnes à Salibato ozomona alors balobi tozala na critique mon loyal Suisse ces amboka moko c'est difficile pour na concert parce que tout le monde a concert ko ba ko beta Schengen monsieur comme na Suisse ba beta et puis na moni artiste na évité avant ici ceux qui dans 5 ans ba passer ba beti kuna beti non parce que ça mboka mo vraiment ça difficile et voilà donc vraiment félicitations en tout cas baba qui concert les a annulé à tekebelete mais quand même quand il y a eu concert il faut féliciter pourquoi la ngina ko si basé pe na likambo ngoma niké le quoi pour le bizarre important ils sont souvent les comme ça au réfléchir penza kitoko pourquoi vous êtes pour féliciter et pour encourager na likambo ya Suisse pour moi il y a des gens ba critiquer faire ba il m'a bien pour na faire ba le ba ko ba msupe o aye ba féliciter mais nous a été étonné même question on a tenu mais yo mo bimishango comme quelqu'un ko lo ba non non quelqu'un ce qui artiste a sali et quoi bien il faut féliciter Suisse vraiment ils a pays moko o ya matata mama concert et puis concert ba ne ko kende pena na ninge ya bien parce que ba il y aura
annulation du concert. Maintenant, on a tali na kati ya salle, ya somme ta salle bien faut beta en haut. Tant tout na kati ya salle, a beti concert na ye oyo, akoma ki ye mon peu désespéré que e beta te. Na ba niro ba to na ekoloba. Maintenant, muta salle effort à surmonter obstacle les acquis liboso na, il a réussi ça. Il est à féliciter parce que c'était pas facile là. C'était pas facile. To kanisa kineti ke non e ko sala bato ko sa muke mais bato bo fi ya ngana on comprendre bilote likamo bo finga bampiaka mokile comme il passe Schengen na bo mona ngeza facile lelo oyo ba fere ba fali ba wata so ba obeta ba concert ba wazeko ba oteka billet sauf quand to bito longola pena to longoli pena ki bo joba ya polémique to che pena logique pas à féliciter parce que musique na ngeza musique na biso bano ba kona poto ba ibango te wa ba wesha mike ba 18 ba 17 ans oyo o ba vibrer tant ba ba côté be ngona il est à féliciter à côté c'est plus tant déjà salle déjà exactement il faut pas côté à 10 somme ta côté à 8 personnes c'est bon déjà alors il est à féliciter pour moi j'ai regardé l'image dans mon image ba do il y a botika la différence oh yo qui do beta on va félicitations. Diego le million c'est quand même que le la vérité. Ce pays a ma belle à l'Obaranaï. Il y a le but ya monde parce que ça il au moins le but parce que c'est pas comment. Au moins ba Paris la Belgique, il y a ba mboka ba yeba ni makasi. Ah le quoi qui ça le quoi qui chasse, wana ya qui chasse pour nganza ina Paris. Yo yebe za na poto Paris coûte na Belgique ça qui chasse. Pas doit ba bela e mwana immeuble kuna ba. C'est de table na ngasilie. Na ya kozwa. Ya qui chasse. Tous en argentin ils vont quitter pe non mona pas que non ça on mona kuta tam ne vrai français té ba congolais na ba congolais ba ndibu ba nani vrai français ça té ya mboka suisse oh et c'est ba mboka mo penza ka poser ba logique na ba ni autant muta beti concert ningo na koti ba te beni on faut passer mode voilà merci aussi félicitations à l'artiste Ferrego là déjà c'est bon ngana ke na mama dans le biga vérité Nena lobi bona lobi vérité pour bobi ke ngana ekena kuna ke ngana ba golo ekena ka mame mais na féliciter parce que a réussir côté on a pas na féliciter wa mobali concert à Suisse n'est pas nga pas na monique wa mobali les reste ba concert wana za na ki chasse ya ba concert wa polémique surtout c'est pas na logique concert à Suisse na mobali ya to ni maite ke na okota ba tebele ningo wana akoti batuko o batu bazala kiko ya na biso ki sale kota 10 personnes okoti 8 personnes okoti ici botika ba sali mpia kapona nga atondisi na Suisse atondisi ça quand la Suisse on a essayé bon les Suisses c'est les gros Suisse aura comment on dirait il pas ba bimi ba yé concert ba lati bilama ba ba parfait ba yé na Suisse ba petit ba bimi ya bo féliciter moninga ko féliciter l'artiste ça les on doit la féliciter ouais merci Maniké vraiment aussi pas félicitations à Kitoko donc peut-être aux plus mon analyse peut-être aussi dans les comme l'habitude à pasteur de Lesinaba Marcelo les autres nous recevoir les comme héritier pour le bac qui en a obi les comme ndenge à autre côté la salle na autre la salle au bêta je sais pas au moins maman dernier héritier nan je sais pas parce que le ba vérité héritier au côté sabato tant que héritier place à jouer déjà salle au bêta déjà ils a déjà il et en a kati mai non à se lancer des films moko ya makasi et là non c'est pelago ba mi sala makamo ya makasi mon album na ye chemin de la gloire au sauté aux na conférence de presse album na ye wana et la kisi force na album parce que album au pena place à fanda mo kabia jeke ma bien mais tellement apesa ki makambu makasi ayo t'habiter dans album il y a héritier chemin de la gloire et là qui c'est héritier que tu as le potentiel de réussir tu as moi tu concerne il au moins ils sont que za na makati bi que non likambo na sali ndeto ça na émission bo na bi que émission na ngale que tu as nini émission ngi kindi bo ba il faut kindi bo oui il faut mettre ba fibo nga benga nga ba on ndina na 3000 kaka te moi faire na nager dans la 20 ma 20 000 personnes ndeni ozomona c'est ça c'est l'esprit chemin de la gloire et la kisi héritier pendant que non force ba benda ngo pour album et connaître l'actualité à makasi et belé soki azaki na force mais album me balobela ngo sous ces messi là mais lelo oyo album o ebimisi ba contrat azui ba contrat
chemin de la gloire eza album côté héritier mbongo leka baba mi ange mi démon ya côté mbongo bon mon ka héritier ninga zotama héritier zo beta ba concert privé ya oyeba ke wazie kwa pia kaobo ba sana martyr oyeba orchestre ne pendant la poali asali pia kana martyr te siko kaka image na martyr te kama na président brésilien moko makasi ya benga zo mbongo ebele abeta concert privé siko stratégie comme la mission mbongo bino bo mona asali pia kama concert na yewana eke na bazi eke na ba na ba Océanie o mona millionnaire moko abinga na linka goga beta ya otasko martyr te a otala mbongo ya zo liwaze ko babia zo 5 fois plus martyr tango na mbongo na pesa bino oseka yinga non pesa te héritier combien de concerts privés beti o héritier ake tant aussi concert ya ni ya ni il y a Grand Hôtel. À Kenai Paris. À Kenai Paris. Quand on a Kenai Paris, on a Kenai Marseille, un petit concert privé. Tu as habité mérité ou tu as un petit concert privé. À jouer ma contrat, parce que tu as un sous tu as un belé, tu as un belé, tu as un concert. À ça la fête, tu as un bénissi mission. Si tu as un mentir, tu as $20,000. Non, petit concert privé, tu as $500,000 au préféré. Concert, tu as évité, publicité, l'équité. Ça. Nous sommes comme na posa et on fallait abaki musique et les ça yo coller sa musique té. Ozo monde. Musique et les ça. Bazo on faire combien de concerts privés beti. Combien de concerts privés. Il y a des concerts privés de côte sambo. Bazo on na kaka été boboté. Soki mutu musala simba ta otika. So moi mutu continuer musala c'est que esimna so chemin de la gloire et beti et pesi wata rumba na beti ba tebele bazo yo kango na bandaku a louer ça na ye oh anniversaire ya mwana oh mariage na ye a louer a beti mbongo oyo bariana ba beta ba concert na ba beta ba concert na ba sala minene yana ba beta ba concert na ba sala minene na ba stade ba lobela ngonde ba beti ba concert ba privé ba beti na ba Dubaï te na Beyoncé pour ni côté Chico concert privé ba invité kaka na présentation ya mariage ya prince ya Dubaï azimo kolega ko ba concert ba betra na États-Unis na ba stade o ba kota ke belé ba contrat na ngo ezaka mikie. Mani qui nazo mo kesima toza na conférence nazo mo kesima ozobaki question mobi ke héritier na félicité yo parce que moment au bisi ba disent que l'actualité belé policier d'abord l'actualité ça qui belé oui abimisi disque abimisi chemin de la gloire ebimi na moment où toujours soit na makambo arena ya fali après ça ba rien à faire ebadi après ba rien à faire politique ebadi que zongue ba prêter serment ba rafin tumbalali ya nyonso wana ka album wana zo nanger kana terezo bunda kaka ti ayo sa conférence de presse a beti concert ya $300 et quand il concert wana RT beti mo apesi invité ata ba pire vie ate pa nani oyo azaka nani de quoi vital nani masaro azu invitation ta boyaki vie futa vie somba mesa. Vous comprenez? Déjà, 10 personnes à table qui fait $3,000. Il y avait combien de tables? Il y a plein où il y a ça là. Il a gagné plus de $60,000. Bon, côté si on a soit qui n'a pas de tout ça qui on a tout contemplé ma bosse. Vous avez gagné la balle que le rotaio comme les que tu m'as dit. La ville que tu m'as dit la podium. Au moins les autres quoi là on filmer. Non, on doit filmer là ça. Pour et sopana. Il y a OCP là. Ah oui. ACP. Et puis c'est courage. Ah où tu visiter de la scène? À visiter de la scène les lomaniqué. Mais bah koloba, bah bien à de septembre classe eko banda. Bah tu vas zonga bah moi de vacances bah où tu vas poto bah qui ça va qui va vacances. Bah moi de septembre ça moi malili kolal. Est-ce que elo kwana ezaki idée? Il y a wana za idée na bango. Ba mikolo ba kenda classe té. Ba babi na rumba ba kenda classe té. Ba sita de classe ba mo sala. Voilà té ba mikolo ba kenda classe té. Au contraire ku bana ba ke classe ba papa ba yena moko se divertir. Autonisa. Ne vous quand faire autonisa na suite autonisi. Oh ba ke vacances.
si c'est tikali polele azui bato botika kotia ba point botia ba ninga ba virgule botia ba virgule apprenons à mettre des virgules après oyebi eloko pena na osenga biso na tina nga na kati biso ba congolais apprenez à encourager les autres hein apprenez à encourager mon tane mabeda osali kama osala projet apprendre Tania omote mamba teki est-ce que yo esimba te apprenez à encourager les autres et Tania yo ezayot et ba ntam so esimite yo esimba apprenez à encourager les gens c'est bien mundela encourager mon après ça ya congolais alingaka ko décourager mon et le que tu dis non là ti ma bébé et obi keloko on y kato tala eloko tamato eza ba porte nzoto il suffit ka ekota ka ebetaka na tempa ba mbamo okomi complexe okomi mitala tala yanga zaka so bani kamani ke ngam etali yo te ngam na poni et si suka nga wana kolingaka koyoka eloko nyoso te soko moni eloko za positif ya apprenez à penser positivement eloko za na so ba congolais to tia négatif liboso mboko ekobunga mboko ebonga te poani ebonga te pona nini mukonza mboka na biso ndeko na biso fati beto ebonga te pona nini eloko nyoso bakena na malema ebonga te pona nini ebonga oya osali pourquoi na réussir te yozanga te yango so moni mutalinga décoration na eloko na yingo sa déjà kolinga te muta décoration kolekecho kolinga eloko wana te. Voilà, merci Maniki alobi hérité mois de septembre à Kobeta à Coton ça likamba vacances ezate ba mikolo kenda classe ba yemba kobina et ça la faisait bien Maniki ba yemba ba bina ba Queen Lina maman winner elle est la plus douce barobina ba Deborah barobina mi ange eko simba ko ba quand hôtel et simba te simba moura de la presse yesa au simba mikolo ba kenda classe. Voilà, merci namo te pe moura sali maman bien Maniki ça desco les camps les camps zo ya pe somo pour arriver romo lo ba mingi ndeti biso de ko traiter biso ndeti nga ba bina ngolo so poto pe hériter nesi bango na ko poto hériter te poto banana hériter no lelo pété siko idika ya liste ya ko mema ba yo kendaka ngola na hériter ozonga kala wana bazaka wana na yebisa yo est-ce que tango yo kenda poto mission mtamema kala na kamwe aso bien que no kine passeport nezaka déjà ya l'état yo lingo kota Schengen ya sakota déjà bimaki 2 fois asaki 3 fois et bon siko mutasaki déjà 3 fois yo bete ma sur la poto erreur ngako na ke une fois bete la ngote oboya ba ya na boya mabe na boya mabe ya yo mona li benda Tour Eiffel l'état on so ko pesa mutu 5000 à côté le Schengen ngana sina kota ki ngamoko na bimina na visa na sina kendaki na yaki yo so ko kendi botika ta so yo likamwana okoka ngote leke cha okoka likamonga na okoka te Tania okoka likamonga na okoka te jantaka di ma okoka prince yo soko okoka raté zana position na yo okoka te tsunabi na likambo ndesko ya bandina leketu bandina héritier lelo tant suyo fana na salon héritier te mais ya bandina fana salon héritier kala conférence de presse biso ko to okene to ba malanda ba fana na cour d'honneur liboso ko héritier sa conférence va pas liboso aya oui, classe na retard bwana suka kuna moi messi avant mon tombo ya liboko mozo bana muto afandi za na assurance kena abiki ba obwaka yo ke lukapoto na kamosi tika ba takola na ba boko so gambia liste ngo ndezo mona ba liste za somo périté na pona yo bana ba kokeni ya ozala ki na inter bato bazaki sir ba kota ete mebi bokotaki bokotaki badge contacté batindeli bino babiye donc futa kimbongo bokota si on muto afuteli $300 okota est-ce que liste poto okobetela motema kolanda biloko wana te décourager mato ye décourageaka yo za sir na mutu na yo oyebi ke ndenge ozana ke ngane na fandi boyi tango wata sala émission pesa exemple à Lekechu apesa exemple à Moura de après bokanga botake chiffon na monte yo tala ancienneté et contrat koleka nouveau ancienneté contrat na makambo yo nyanga na lobaka na batu nyonso tango yo zo beta lisolo ngai boyo nga saratola ya musicien a ozwa yo chroniqueuse nga ba ozwa nga mama abana non so to kei ata lelo to kei ka nena sana ko felo me de mame na komi na moferi yo tika nga na okota ponga na mama abana so to ke pa wazekwa aoyamba ngai mama na bana aoyamba ngai youtube este
Alors ancienneté et contact na makambutu yé ndenge goga ozwa yé ndenge ozwa ngati po yé na yeba na kala fallait aloba ngoto kabela nga $20,000 léona mutapesa nga $10 kala non pour bamba banda retirada bango banda na goga tant goga retirada bango banda na goga tant bapesa goga espoir bango bapesa goga courage à ça l'orchestre peut pas c'est que bosso moment passer la promotion donc c'est goga linga yo koleka ye soki lelo azawa na po bango bandima ko telema ko bunda ibongo lelo quand ça on demande na chemin de la gloire ya ça qui na posa bat na retirada ende sera za na posa batu yango na retirada mo te mbalo tanga sala bomo na kona na posa binote ko ya boko mais na retirada benga batu abenga bango bo ya guerre posa ki mama na guerre orchestre bandi sika album aliboso fe simba bango batu basala ke no lelo amonana c'est comme yo kanti ye pena ya olingo miyaya on ta batu basana ba réflexion ne wana ngamo na bo bête ko nda ti so ngol banoko lobanika so mutalobi no kaliso binga retirada ça lobi ko binga retirada ngana retirada bani ke lelo to moni so ba rime azozala ali se mozo bima to ike to tobe va ozali pa imba to bazo kende to ki de mer pas ali to ki pe oza mpanzi to ebite bikamongo yo do to dev zarabe dev de mer na ka e pas héritier te ba mba kota kuna ba kota na pexai déjà. Ah bon? Et ça des mères nyangi. Dans la place qu'on a té. Et pas la spirita ça na place té. Na école c'est chose na place té. Nani oyo. Oh nani. Dev na place té. Oh mususu oyo. Oh mususu oyo. Te mombaya té. Oh mususu munene. Fifi siwa. Te fifi té. Te oh mususu to uta ine poto. Oh fingerité sur ma peka. Ouais, Alexis Wessé. Osati. Bino kuna bwana place bino batu misatu wana na lobaka ngo dele debita kana bani ngana kepa héritier Demer Alexis Wechi Dev boya kuna te et puis ndenge zana omikosa ya omikosa Demer omikosa kuna pene ozana place te pe héritier na place te ko bossa na mafinga te a critique ko bote te critique ya eza injure. Insulte toi ça. Insulte sur l'homme, sur sa tête. Les injures ne sont pas des critiques arrêtées. Vous avez insulté l'artiste. Vous avez diminué en les traitant même de fou, en les traitant de mythos, en les traitant de mapeka solo. Lelo demain Yona Alexis Wetina nan muto batambola na o aso ba pesa ka 10 € na poto 100 € ba 10 € ah bakima ko ba viamule babingi bakina ba sapato bakimi ya boy kuna bwana plastique kuna pa bwana plastique bobo sana kate kuna bwana pepe héritier bwana pona yebeke boya kuna bino na ba yebele bango na bote ba okende te ba okete ba okete kuna bana plastique héritier asobate asobate ana motema olimbisa mais héritier banda ko limbisa pe o wana le héritier le va se faire grand oui a olinga fana na mutu oya critique ezali que non héritier album eke mabe mais akofinga héritier solo mutu abanda ko poto liboso na yo ya ofinga héritier salité demain ko bossa ni ko finga héritier salité on va na plateau finga o sa live finga salité ya bobo ka téléphone ngo moko sana tiko basa ba mise en jour oh ya ata sa mise en jour biso zanango zanango ponga na ndo rappeler ka artiste yi bango kuté atikana ya quand c'est quoi que na conférence et concert Futembo na Futembo ne à côté na badge te Futembo le un d'abord tant à côté na badge te déjà oh bwana mawelisa kuna bwana plastique boke orchestre mususu mais est-ce qu'il y a des gens ba condamner ka yo tongo bigi kena yo ko lobele héritier o sama kasi bango kaka bafinga inga mais lo maloba neza bango kaka ba ke héritier obenga demer obenga héritier jeune talent et habitant to tipoto ake pas jeune talent l'habit ne change pas les moines ya botelengani nese no botelengani te mani kilo kwa vana na plateau bana fali ya na isaka bino na niti bino ba bloka bango balinga ta ba kendete
balinga baboya kutu batanga ta edi badeta boya batanga bakomo na bango o wana musaba kina osingi pardon grâce à bien nani nanea kelo nanea luka mobali na yo moko pour na remarquer basi o bazana mibali na bango moko te ba créer ba makasa na mabala ba en disant que non il fallait à bengi nani grâce te mon na suite na na rotana et soit déjà moi si na yanda pour ni bo créer ba trouble na mabala ba et loko yebi keza ya solo est-ce qu'il fallait qu'on singa grâce pardon et là on ni grâce te moi ça là a dépend on a grâce na nini qui ça est victime grâce mta simbi yango pour fallait singa pardon on a singa pardon il fallait pas on se le passeport poni bolo ba makamba lo couteau la likambo yebi ke likambo vantango apesi kasi mama biloba loba mama minene matalana. Quand vous parlez de choses comme ça, vous savez que ces gens-là sont mariés, ils ont des enfants. Il faudra créer des nénés. Néné, il y a personne makambo na Dubaï. Tout solo la néné. Ah, néné, on est ça la caillou. Hein? Et le on est plein ça la caillou. Yumuko yebi vini no mena na Dubaï néné. Apprenez à respecter les maris des autres. Mobali ya batu ozo ba benga ki mwasi na swinga na ono ba pona foyer na ye ozo ba benga ki mwasi moko boye na suite o déjà mwasi on créer ba problème to na poto aloba bilobela kene ya bimana mobali na ye siko eko sala mwasi na ndako nene pourquoi bozo ngabo bimisa bomisa batu obi combien de mabala bobomi obi combien de basi bazo kufa combien de mibali basi ya basi ba chele ba poison likola ba buzo bana bino nini ya fanya bengi sa ye na suite avec la suite présidentielle on a roté nene on a photo nene on a vidéo pour nani bozo ça ba montage ya makasi ni ngwana hein pour nani hein pour nani bozo linga mabala ba te kufaka na moi peut tata mon frère zo le ba benga nga bébé oh ba comment benga nga bébé bébé fait ceci ngai tata mon frère abim ba comment benga bébé on ça la ke bien ba comment benga bébé mélodie kanga photo bokanga tata mon frère mikolo bi comme maman obaki ali ya koko omoni ki maman ndé comme ya avant de vieillir il faut vivre okomi maman o muso ba benga bébé maman abina benga bébé banda ko mona titi akufa benga ko ka bébé yo tata mukolo zo o maka mutalingi ki bo jeunesse koleka no azolinga kokola te no bomi libala mama bala po benga bébé bando za moza aka bébé hein bébé ni no bengo sele sa na bébé lengezaka o mama na ana ninga benga bébé na papa na mutu muso to benga bébé na mona ka bébé ya flatterie ya bolingo moko bo flatterie papa mo benga nga bébé yangoni na linga mingi taka na kuma bébé tu veux ça tata mukolo na mande fo pe mole la bébé en tout cas président Fatio ça prendre série na mboko ezala ya tete apesi ngondo to mali batunye bolingo abinga bakoma benga nga bébé tata boyo soli la bébé en plus a confirmé divorce na ye na télé ya ça problème tes go a divorcer pour benga bébé mais moi je suis encore vieillir comment na mutu ka lingi akokola te alinga ba benga vie ayi mutu akunda ye mama se eza problème te akunda ye tamsu ya akunda te tamsu yini mutu akunda ye na limite ke ya akunda yini mutu akunda ye alors aye ba éducation nini azopesa na ba homme marié ba divorcer so moi akepa makango moi benga bébé na divorcer kuna ba benga nga bébé ba mama ba benga ba bébé pour ki bébé eso ke aye ko ba bébé na reta ba to ba benga bébé bana na 2007 no ba ina to benga bébé déjà ya bébé wana to bana bana na 2007 ya ye ke ba ki bébé ka lelo ya bébé comment banze moto boyo kabino mibale bébé mukolo hein on va comment bébé tu veux te laver bébé tu veux bébé ah Dieu parce nga soni hein talaka nga ba comment benga nga bébé nga siko mobali nga mo mkefa nga benga nga pe bébé siko nga na bébé ye bébé pananga fonga na mama siko tanga benga nga bébé bema il
faut bien bepa. Nga bema. Bébé maman yo bébé papa. Aïe. Mboko il faut qu'on banane en éducation. Les gens vraiment autant la mutu pena aolo bakeno na tanga na poto aolo bakeno na mayele mais ce bo kotisi appelle sa éducation de la famille ayebiti. Pour éducation nini yo ko pesa mutu ba tata mukolo a divorcer po moi si moko abenga ke bébé nga boyi mama bana na ye. Il faut bakana mama bana kuna ba benga bébé yo pe benga no nga bébé. Ambolo ko yo bonga ba qualité. Bonga ba qualité. Na banga na oloba nazo insulter te, nazo injurier te. Ya bakali ko ya modèle nyonso bakali n'est pas de mon niveau. Bakali il n'est pas de mon niveau, il m'arrive même pas aux chevilles. Bakali. Il n'a pas reçu une éducation comme moi. Il n'a pas grandi comme moi. Je sais comment il vit en Europe, en se trimballant partout. En se trimballant partout, en demandant les 10 €, pas moi. Pas moi. Non, on a poto na tambola na métro, na tambola na itch. Itch comme moi. Ah ouais. Ouais, na compteur, na tambola na compteur Colombo Argentin ici Château d'eau. 30 €. Compteur si ko so tambola na itch journée mobimba. Depuis no kabango, lo bana bango. Ah ya na ngato metti bango te ya to kenda ipoto. Ba ko ça so to comment on était sur le terrain. On a vu comment ils vivent. Bakali n'a pas un toit en Europe. Il vit où? Il a une adresse? Non. Non. Non, non, non. Ce sont des gens qui ont fui les pays pour aller tringaler en Europe, pour insulter les gens. Non. Non. La préférée écoute, Karine a sa assise. Avant d'en aller, à sa adresse. On a bien un gazan à Mukandate. La finga kae. En adresse nae. Parce que pourquoi? Azana mwana ya aboti na mboka mundele mwana ne wana mwana ya mindele. Amona mindele batika banati. On se comprend bakali afanda wapi na poto. Adresse ne yani. O monika na nina. Na Djonga, to moni na Gare du Nord, na Saint-Denis. To na surtout Saint-Denis ndeke zombi. Quand on a azot tringalé côté te tourna côté ba studio ba plateau beleza na Saint-Denis. Ouais. Hein? Bakali azana plaster. Na ofinga ete mais si bakali afandi na plateau alobi na mutu ko nga o na poto na fanda ki na Henri Barbus 11 rue Barbus Argenteuil France yaya OK adresse comment le nini 11 rue Barbus Argenteuil yango adresse yango OK c'est mon adresse quoi ah ben oui le numéro de poste est 078 89 voilà le nom Régine Ndaya. Parce que pourquoi Kolinga pourquoi Azoluka créé ba Azoluka na yebi que je sais pas ngai na oloba plus na neneya muto apesa information tant boloba information boba ozoloba ngona nani muto wana azanenge nini en disant d'abord que non un homme marié a benga ki mwasi na suite déjà mwasi moko boba problème ezali na yebi te soko luka nini. Arrêtez de déstabiliser les couples des autres. Au col baté ka benga ki na terrasse to na restaurant, fa benga ka na kata chambre pour ani. Pour na ni ka na kata chambre est kambe to yali. Pour créer ka ba problème. Le kuta, mensonge. Grâce. Il faut oyebaka eloko, yope grâce yebaka eloko nini. Bako tchaka na kombo na yo. Ce sont des choses où bozo monter pour détruire ma vie privée à baninga. Pourquoi abenga na restaurant te abenga na cafétéria te il faut benga na chambre est-ce qu'on beto yali non au lobby yango ba bani ba salaki au lobby ya sala ba keno zemi azana ngweza ya ye apo ba pesi garçon na o wana uta ko bala pas dan comment ni na pas journaliste wana o ba ki mobile grâce o pesa na biza lokuta na Paris popol apo ba popol ba mobile net mobile net mobile net nan popol ya siko libala ngo sila kabo l'idée est na Paris dans tout ça botika ko créer les problèmes mais toi qu'il fallait pas na concert pasteur Mike surtout qui va quitter c'est quoi passeport zogate et avoir passeport passeport ya grâce ezali est victime je salue Dinolia qui je salue pas Edibadia ta sur les cas capazoi à l'honorable ezanité asalaka bakopa banda sa États-Unis si bakanga ngo pona escroquer ba funda na Interpol akima na mbongo ya bato eza mbongo ebele façon que ça va tona mbongo na bango eza problème ote bakanga na
Dans un États-Unis, pour quoi à côté kasi bakangango normalement na Interpol pona fraude ayiba mbongo ya bato fasi ça makamna bato na moi sur les États-Unis wana grâce pourquoi excusez-moi pourquoi ba matala na mobali ya bato ke bengo na kata suite na ye pour ça kini après boko mani bolalaki botika ko déstabiliser ba couple bato nene ya yebaka nini olo nene ya lukana mobali na yo moko lukana mobali na yo moko obota déjà na mobali ya bato lukana mobali na yo moko ataza mwana moke pano masa ya yo moko e ko omoni e mobali wana anopeso conseil tika ko déstabiliser ka ba couple ya baninga. Voilà, merci Maniké. Avec le Suisse, nous à Bordeaux, na Lyon, Toki, janvier a visa, Toki Malika, Mania pas visa. Et Malika non c'est la makasi. Janvier pe non c'est la makasi à Bundimi. Njora côté ça que mais est-ce que njora comment dire mais la janvier dans les njora na 6. Oh. C'est quoi janvier habité que nous yemu sala njora zala. Bonjour, c'est njora de toute hymne national. Njora sila, hymne national ni na yembi wa. Yemba salité wa. National. Pourquoi nous jouons ça émission sans janvier? T'as pas ça émission sans janvier. Bon moi va totaler. Va totaler janvier va totaler. La victime va peser. Tu vas comprendre que nous sommes des années janvier. Malika Mania. Abana fallait l'autre normalement comme Malika Mania fallait qu'il n'ait pas. So Malika qui est dans la place va grâce mais Makambo exact. Non Malika se respecte. Non c'est pas la peine. Yo toquer na Malika Mania ça bien. Comme ils sont déjà dans visé comme Malika nous ça ba 1000 et quelques yende pour mamboka. Vous risquez de les cabanes aéroport. Tenga na ole kananga pour mettre ngana ekobanga kututi. Kobanga te yana pour mettre. Na ole kananga. Ngelo ko nga ndene na sabo biye na kina na ole kananga selo yaya. O makambo wana. Bakosa bakosa la batien so sofunga. Sofunga. L'ancienneté, on a ba kamalo na goga ancienneté contact. Ancienneté contact. Voilà, merci Maniké. Toujours que j'étais moi Maniké. Parce que le solo a tout kuna maman Blanche, maman pasteur na biso atiki biso akelelo. Mama Congo. Yo soki mutasali kamoko kitelier. Botika ba preuve pasteur ba yaya. Pasteur Marcelo a blessé tant ozo bazaki na makango. Moi ça kufi pona ye ba rivalité les. O kanga parce que kanga ba faute ba rival. Yango c'est ça. L'honorable Christian Bossé, vota la Mama Congo, on a beaucoup bloqué dans le numéro, on a été bloqué dans le bureau, on a salaté. Pourquoi? Les Cambozoloba, famille wana ya Mama Blanche, qui son âme repose un peu, bah koufeli mwana na bango. Mais tant que moi na bango koufi pour la mobali. Ouais, mais là on va créer les papas après déjà moi c'est trop dans ce c'est que non, moi c'est que est-ce que moi d'abord on a preuve que non, à que non ça chirurgie moi na moté. Famille on a koufeli maman na bango ba yo ka keno bambanda akufi po ba mobala ba ozole bambanda Mama Congo bando ya internet ko saka papa Congo azalaka. Vous êtes là s'attaquer au couple des autres. Yo bimisa na papa Congo biso pe to mona nenga pe la R9 imbattable. Yo bimisa na papa Congo. Yo bimisa papa Niké déjà bima. Masa bimisa papa Niké. Yo bimisa papa Congo nanu. Mama Congo a papa Nene. Oh bimisa Nene ya bimisa papa Nene yanga na bimisa papa Maniké. Mama Congo bimisa papa Congo nanu. Avant no finga ba couple ya baninga bokotika papa na nieta oto kufela mwasi na mama bana tiki mwana 3 ans. Bokoza na compassion ti. Bokoza na compassion ti. Mawa ke mutu wana tito sabe mission bo ezokoma na matoi tito sabe mission to créer ba problème. Bon ça c'est ba réunion likolo yi. Boko ki kozana na compassion tata wana za blessa ko ina se. Ole ko Mama Congo le conseil les alliés. Au seul pena live papa Nzambe batela pasteur Marcelo poza mo na Nzambe azana église amunene ba brebis de ba yo panza na so compassion panzani Nzambe sima motema na ye mais yimi no bozali susko tout ko tambeli na pota oyo azana woza ko balwa makile de makibele. Est-ce que toi tu as un mari pour critiquer les maris des autres, pour critiquer les couples des autres, pour juger les autres? Pourquoi vous faites ça? Cet homme-là est blessé. Pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tounassi. Mes propos ont choqué.
lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Tounassi. Ndasengi pardon ana suppose. Bon, Denis Lessi est un problème ni. Denis Lessi bato ba lo ba o mususu afandi o mususu Sarat Saratola. Ko fingo yo finga bato ba kanga ba kanga taxi sans ba kanso. Makanga Denis Lessi le ko sala qui et ça qui est Kanda. Il a donné la prophétie. Vas-y prophétie pamba va être cher ba koufi. Or que si ils étaient mis à prier. Ceux qui va chaîner prier, mais va sauver Papa Barouti, na Maman Blanche. Mais ils n'ont pas cru à sa prophétie. Ayoka ikanda. Asala ki mabenenga sataka ki non corps na se. Mais et ça qui kanda parce que ngapo na ngai Denis aimer Maman Blanche. Asili kaki na pesa ki prophétie. Bon nima ki tendenge ni tabatu mbale ba kweli. Ça c'est quand ko luka ya ko pousse. Ya ba luka ka teta ndia ba lobi ke non ngana insecurity. Ngana le prophète na ngai senga na manike. Nzamba ola kisanga na internet ba konikezi ya makasi ya opweya manike sambela poza kakuna eza monde na biso na sambela tanga yebisinga na ko négliger te na bakate eza na ngonga te tamso ko sala internet ba négliger la prophétie on se comprend na sambela ki mais siko yo tango ya bimisi prophétie ba sana nzembo ngomsani kaka rachi pastoral oh papa ça va chanter comment papa frère Patrice excusinga osaka chanter comment pasteur ba tio président ba pasteur il fallait bo sambela bo sauver bango bo ba ke no Marcelo nani baruti auto so kwa makasi Denis sa silika ki met lokola lobaki yango ta encore ezali asiliki nde émotionnel rien pour les perte ke na lobaki na lobaki tamso pa benga tamso pe boyo ala benga passer Marcelo eseke ke nota na omona boyo ba yoka kite aboyi ko yambaye mais moi c'est akei siko so yambaki anga eseke na moni boyo pourquoi qu'on ne ba négligence parce que le ba comme dans l'état malgré pardon na sengi mais essayer ka ba ke osamba siko te ba osamba te so ba sambi esenga l'état qui nous enquête siko so za makamba sona na osamba Comment tu as melodie sur la nzela? Si tu veux continuer à enquête, tu vas gagner. On va les mélodies. Tu vas gagner pour ça, maman. Tu vas m'amener invité.